papa chéri afingisi ba wengema nyoso à travers likambo ucho bima ya mwana suka wa ya ba danser soko ko lexa ngoka mbangu mbangu so talaki linette ya mwana mwasi na so zoomer ngomona iba nani banane oh lobat bota uyo tuninga question cameraman bat loba bien ko mutu mwa munene na mutu mwa muke batambola bango mbale omona bango te na ba linette lelo po ni ekomi bato bavandi babengi mutu mwa boyaka ya olo basala bo sala bo mama ngo ebimi lelo eza soni makasi tant ozo ya oloba il faut loba mama eza clair eza mama eza vérité d'abord na se motema oyebi ke eza vérité ozo ya okosa ozo loba mama boye eza bien te sko lelo asuki wapi bon mwana na lelo na âge nini calculer na âge asa nango zemi sala combien de mois siko lelo aza na âge nini abotaki na âge nini donc ma mwana ya ba 20 ba limba distraire biso wenge omoni papa chéri atika la papa chéri ba baza elo côté ebele ba oya lelo problème ya nini c'est na expliquer ole omo mon jeune frère na biso ba oya lelo tamso ba doubler ba na posaka ye lelo ke poto mbamo ngana oke 13 ans ngo na oke 13 ans na ke poto na 12e année na nga asale le roi mingi asale le roi mingi nakibwisa pesa nzemoni apesi banzembo nakibwisa pesa nzemoni na intervention rapide atanga bakombo ya banzembo apesa tosola bien nzembo bele baboye boye nini nasali tenga sena do soki eza bongo mayele yango ekima tonde apesa ngo shai apesa shai asala nzembo banzembo ngo pesa la succès mais oui ata yo mo mamusi eleka de akala mamu eleka nango kala lelo bozo ya obimisela biso mamombo et puis na linette ya mwana mwasi wazo loba to monde ya bilongi ya bato musu bazana na ebite so tali yango atali oui na omona iba nani yo yebisango mona iba nani nga mona cameraman wana okosi mais suis nango bilotel ba papa wenge ba irresponsable nandeni ba irresponsable ba botari na mineur pour bien boter na âge à 15 ans tombé du ciel. En tout cas, tombé du ciel, les éloges moko batu fo batala ngo mingi. Les émissions oyo, les olobelela toujours bah bien fait, toujours bah exploit ya we rason droit de la forêt. Alex Ntima kobosa na te Moro Tezoya. Il faut qu'on explique mon kilé bah ana tona catastrophe. Donc voilà quoi. Ouais, Alex Ntima, en tout cas, vous êtes là, vous même pas pour une heure de temps, 30 minutes. La vie qui m'a rendu vous avez besoin, vous avez calmement posé. Donc, ils ont un problème. Mais vous êtes là, Moro Tezoni, maman, na bon, on a beaucoup de fois, on a bien oui, membran. Donc, on a capable de des fois. Voilà, merci beaucoup, Tima qui est bon résident. Motena Balandinho c'est tombé du ciel TV. Vous avez belé partout dans le monde. Vous avez un net moment. C'est votre humble servante Laetitia Dembo, l'agente de la presse congolaise. Toujours là pour vous servir. Na kitaki na ngambo na biso pena. Et c'est ba répétition ya wenge musique à maison mère et les kaka. Naza na kati ya Kipwanda British. Kosona ba ya wenge musique à maison mère. Lelo nazo solo là na Gino Baz. Gino Baz azali moko ya babaziste ya wenge musique à maison mère. To kosona epo Moro tezana
na nzela moro tezoya. En tout cas merci beaucoup na bato so balingaka Laetitia Dembo, merci na Alex Ntima le coach akoya koya. Gino Baz tozana Gino Baz akotaka déjà poto solara makambo etali moro te. Merci beaucoup na sponsor officiel émission nanga Dodo Maziza depuis Bilbao ya Mama Valentine Maziza, le coach Alex Ntima akoya koya. Ouais, kimi ezali na ngolo nzambe. Biso ouais. Oyo kanate. Toyo kanate po tozana ndako ya loyembo babengaka studio. Surtout na studio ya place to bongisa ba makambo. Yango monike to mona na te. Yango esake bo mona. Zo ya ngwana. Zo ya ngwana. Mamwe bima yango nde pesa pe makambo. Ouais. Donc batu musuku batuna inga peke tino oyo kanate so mona na te neti papi mukiki na niveau Londres. Nzete moindo yepe na niveau ya Londres atuna inga bitino mais zo mona na tende ngana ebisi na bi to sala ka musala vena nga MC Rogers batu belé na Londres bando tuna nga vena nga po mayala ye ana ba Porsche mutamongo makasi yepe atuna inga na ebisa keke ndenge zabu to mona na te po studio talaka morote. Voilà. Gino Baz tozela nini na morote zoya, est-ce que Gino Baz a beti kaka ndinga betaka to Gino Baz a bakisi ba nouveauté ya sikana kati ya mo. Bon, tous ces pays ici bas. Au monde avant nango ndenge ezala ya onde bato ba comprendre que morote eza musique. Kanga data lelo na bisa ozela la Fraise de Paris. Yegu tout donc ayebi ke osala bon Nico Kai formateur de boss yaza formateur de boss nyoso ayebi ke morote zoya mabe. On comprend, il y a Willy Pansem, baza ba tebele ba fe na ngato sana ba wa bakula sans oublier Rigen Park baza ebele ba ebike morote ko. Kanga data lelo ngana ebisa o. Mone loko na tous ces pays ici ba ezo bimaka awa. Yo mo mona mamu esala. Morote penez ali deuxième qui buisson pi pendant les rois de la forêt ebisa ebiso. Please. Bongo pena, bongo Aisha Kauma na ndenga Londres, aebike ezala bongo Kadisho Mushino, baza ebele donc maître Andy Bola Maracas donc baza ebele na ebiso ke champion bilanga makofi ba ebike eza bongo omoni morote eza album mobo ndengo lobika kibuisa de batu ba comprendre ngo ba oyo ba obimisa na biso nzela mo na ebite na ebite yake yepe obima kuna donc j'ai bien tous ces pays ici bas morote China entre parenthèses vandi kuna po yaza pe na bombe tous ces pays ici bas ils obimaka 2 jours ah au mona mamu sala blague si ba o déjà cartonné pe déjà na ba réseaux sociaux waneza o bo mona na kutu yango te yaka solo mukie tala seconde sali 2 millions de vies soki écart soki ya 4 jours soki 5 jours 2 millions de vies blague te na Gino Baz likamba ba doubler Gino Baz ye ku aba chape ba petit ba kende pe liboso Gino Baz abimisa pe ba doubler ezande non ba doubler ya faute na ngate ba si ba ya wana ta ba 3 ta ba 4 omoni musique to beta lelo ya musique à sacrifice na sens nini na ndenge ya mabete sacrifice eza nini faut ya répéter avant pour ozala chaque jour olandanga nyonso na ezo faire partie na sacrifice auto ça na musique jour musu mbule ko ze beti boy batu musu ana se drame ngana oke na se mbula pona ke studio pona ke émission pona ya répétition est-ce que ndenge na osala na mutu musa okokango osomona ebele ba oya lelo problème ya nini c'est na expliquer ole omo mon jeune frère na biso ba oya lelo tamso ba doubler ba na posaka ye lelo ke poto mbamo ngana oke 13 ans ngo na oke 13 ans na ke poto na 12e année nanga na oui patience eloko ngwana bango ba na ngoti do patience ya te so ye lelo lobita muso mona ba pesinga transporter o ngaboye o ngana sa biso nanu na deuxième équipe eza auto benga opération dragon pour avant comme na info le kana wana batala niveau na ba checker yo quoi mais siko ngakuna na ngana problème omona ndena beta tina deuxième équipe mais soki mutaye seke ifuna za motema mabendeni na ebite na tikela bango beta a obeta pe abeti lelo mona abeti ne bien na répétition lobi akimi wana faute nanga te botamu supe bulo nanga nde ba mona ke eza soki ndeni na ebite mais pona motema na fongola de motema wenge eza nde baloba elanga eza munene basali ba mukie wenge eza munene eza équipe nationale yamba ba joueur ba uti na ba club nyonso ba yaka obeta l'équipe nationale donc wana ya faute nanga te dépendre na ba mise baza trop pressé osomona mais oui c'est pas bien eza bien te faut ça la patience
faut zala na patience efutaka nzete moindo ve nanga oyoka nde mte futaka mais likambo esalami oyo elobami mpe mingi bato balobeli yango mingi tomonaki mpe sorti médiatique ya vc na do bino bomonaki yango ndeni to mpe esala ya bino ndeni bon napesi na mbote na maître Chamo Marakas omoni makambo ya vc na do wana yo moko oseki do moyen ya korépondre te mpo biloko mosusu elekaka na batv bomona moto aye mpo aloba kaka me abosani makambo ya minene ta mosu asalaka na moto yango d'abord aza moto akotenir bapropos wana te nga mpo na ngai nayebi te nga ozangana eloko akoloba donc eza soni makasi ntango ozoya oloba ifo oloba makambo eza claire eza makambo eza vérité d'abord na se ya motema oyebi ke oyo eza vérité ozoya okosa ozoloba bamakambo boye oyo eza bien te siko lelo asuki wapi ye moko nanu soki ke esenga asala apesa presse banzembo apesa mpe vie na biso shai banzembo esala succès yo olingaka banzembo bantu so esala succès ya yo moko siko naboya nanga okota makambo wana naolobela mingi moro te mpo baodistraire biso wana ya distraction bozongisaki ya mokolo tozongisa ya mokolo ndeni bango bayela biso ya mokolo ye mutu ayaki na yeti ye mutu ayela biso presse zwa ayebi oyo presse asalelaki ye yango esalaki etinda asala bo même badanseuse otala concert ya idiofa olanda ye shai azali na podium to azali te alobai nini nayebi bino badanseuse bango sikoyo lelo na kisasa mpo omoni ke bapetiana bakomi na wenge makambo ekomi nde mosusu wana posana bango asaleli le roi mingi nakibwisa pesa nzembo nini nakibwisa pesa nzembo nini na intervention rapide atanga bakombo ya banzembo apesa te tosola bien nzembo ebele baboyeboye nini nasali te nga se na soki eza bongo mayele yango ekima tonde apesa ngo shai apesa shai asala nzembo banzembo yango mpe esala succès mais oui na profite napesi bambote na bandeli donc napesi zele ya la fraise de Paris napesi bambote mare nanga mama présidente Yuyu Clinton deux fois te mare yo oyebi saa calme moro tezoya bosepela napesi bango bambote wawa bakula ya Willy Pansem sans oublier Rigen Paka bato base ebele oyo basola na jino donc napesi bango bambote napesi Kadisho Mushino bavie na nga na Canada Like Inongi Thierry Inongi Didier Inongi napesi Ani Inongi na Espagne bambote chino basi yeyo toza ensemble quoi batika odistraire biso tozela moro te batika odistraire biso tozela moro te tozela koyoka mpe jino basi lisusu makasi na kati ya moro te jino basi tozosilisa na biso mais actualité ezooblige biso totuna oyo balobi déjà que papa chéri afingisi bawengemani nyonso à travers likambo uti obima ya mwana suka oyo ya badanse soki okolekisa yango ka mbangu so otalaki linete ya mwana mwasi wana so ozume yango omona ye banani loba ti bota oyo otuninga question te loba bien ko mutu mwa munene na mutu mwa mokie batambola bango mbale omona ye bango te na balinete lelo epo ani ekomi bato bavandi babengi mutu mwa boye yaka ya oyo loba sala boye sala boye mamango ebimi lelo bon mwana na lelo ana âge nini calculer na âge aza nango zemi esalaka combien de mois siko lelo aza na âge nini abotaki na âge nini donc mwana ya bavantir balingi badistraire biso wenge omoni papa chéri atikala papa chéri baza eloko te papa chéri atikala papa chéri bakoki kobouge biso mpe te wenge ya wenge etikala wenge na biso talaka linete wana zoome omonaka bato mo bazalaki wana meme elamba oyo journaliste alati yango mpe alata ye ere avandi na bato wana ya bavantir wenge etikalaka wenge mais bongoko soki eza foyer ya bato bakotaka te siko baolobela nani kasi koprive kobotola ye mwana wana eza mamu ya foyer ya bato babotola mwana babotola te eza mama mutu na mutu ntango molili ekota mutu na mutu aza na place akenda kotya mutu mpo alala ocomprendre wana eza mama foyer ya bato etali bato wana te ka lelo nde bayebi mama ngo kala bazalaka wapi wana ya bavantir wana ya bavantir vraiment toya kozwa dino base on dirait qu'il y a répétition likolo mpona alobelaka ndenge ezali dino base ayebisi biso ke tozala nord tranquille tokoki ka tous epe isi ba natala bakombo oyo oyebika ndenge ezala napesi na vie na nga farle alengila napesi bambote napesi susu vie na nga
ve na nga Didier Ibouila na pese bambote c'est là baza ebele ndenge eza boye nga na oyebisa o boye ke mamu ya papa chéri wana botika otuna biso po wana ya wenge on comprend wana ya wenge batika ko distraire biso ya nango eloko te ya eloko te eza eloko oui oh ya solo ya eloko te po kala na bazaka wapi bazalaka wapi yebisa babomba silence pona kobanga obi olobi babomba nini babomba sila bagarder na bango mais oui ata yo mo mamusi eleka de akala mamu eleka nango kala lelo bozo ya obimisela biso mamobo et puis na lunette ya mwana mwasi wazo loba to monde ya bilongi ya batu musu bazana na ebite so tali yango atali oui oui na o mona iba nani yo yebisa ngo mona iba nani nga mona cameraman wana okosi okosi mais suis nango bino te ba papa wenge ba irresponsable na ndeni ba irresponsable ba botari na mineur po abia boté na âge à 15 ans. Est-ce que yo pena ndingo za boye pena mwana mwasi ana abota na âge à 15 ans eh bazala ki tango ya bota mwana ngo po ba luba mwana yana sens te wana ba luka ba bese na bango mo boye yana ngona sens te simbi pété merci Dino Ba c'est comme na biso na suka ouais bazelaka morote na yisi ba fan na biso tout ba fan na biso nyoso bazela morote ana ya musique mais kala mingi te awa kaka borozwa tout ce pays ici bas borosentir que a wenge etikala wenge oui yango wana elo musoko loba ya te bambote si na pesaki na bandeli su Nico Kai formateur de boss na pese bambote place à ça wana vie na nga kati vie neto sola ikaka vie na nga po mayala na pese bambote mokonzi ya Porsche salaka yo na sepel makasi. Merci beaucoup Dino Baz. Merci beaucoup na batne so balingara Laetitia Dembo bolandi biso en tout cas bo tenir biso regarder to zaki na nenga libanda mo batu koleka mo ba nini en direct de Kipwanza British ngai wa bino Laetitia Dembo boko mona molili déjà sali kokota mais pour vous servir je suis obligé à kozala wana et puis kozwela bino ka ba information ndenge zalaka et surtout bozolo ba mingi na ba commentaire Laetitia Dembo lobela morote na rolobela morote po morote zali ya wenge musique à maison mère bozaka connecté na kati ya Tombé du ciel borozwa ba nouvelle news o ezo senga en temps réel nde tokute na mikolo ezali koya et surtout bo tenir biso regarder pona ba image bye bye Merci. Bonjour, nous sommes la team Lily Decoration. Notre staff est basé aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes là pour vous offrir nos meilleurs de nos services pour vos événements mémorables et inoubliables. Faites-nous confiance, nous sommes disponibles 7 jours sur 7. Merci.